Nalinga banono mais kala ko limbola biso porte-parole et ngolo banini nandenge oyebeli omoni porte-parole za mona bitinda bon pour te nous le monde en français mais vas-y ça le quoi neti nga avant na place de fête na place de fête ba papa na bana na ba mama ba vanda mais ce qu'on va nous muta kotinda mais na bana baboya ga bitinda ya papa na mama c'est comme ngai mutu na ndima na tinda kala baboya yo kate omoni papa maninga lela mère Malou ngala bana lela nga soki mère Malou papa makufaka avaye alinga sani mais alinga kota libulo papa ba yebi amuru mama Malou azala ngo envers papa Malé na évité son nom maman bien yemba ngande mais yaloba ayembangi mwabi na leli général na viva la mutika na kolela ninga yema la bwana yawa et puis atanga mère Malou atala pesusu na ba patino na kolela ba minige na ngai le papa balela azala leli na bien yo azaka mutu nani na bien na bio mais limola biso papa comment beta mesa que na beta mesa parce que na lingina loba oui est-ce que yo yebite ke bana ba comme komona mitakala ya batata na bango na mitakala ya ba mama na bango o bible lobaki yo za yuda kenso na yuda lobana ke no yesa koya aolinga yo absolument abina mboka na bango soko koti baba banoki non we na mundu bite bakozoa bakotire yo we na mundu na mboka bayuda yo okoki na Israel papa nayebisa yo edino bilili limbisa ngai parce que otaboli mpe mwa mingi naya poto makolo oyeba moke banzela wana naya poto makolo na mata avion te nzambe ya Israel eza mindoki bango soki akotire bakokula bonzambe eza nango te mais na bien yo okoya oloba yesu yesu mpana bakokoloba yesu te mpana bango loba omoni mbongo na ye nango eza boye lisolo tosololaki nga na yo na kati ya jardin molongani na ngai oh voici les hommes de Dieu sont venus pour honorer notre mariage oh molongani I love you dad eloko oluka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye eloko oluka lelo na mokili oswi libala sina nguya na ye tango kelaki adamu ezalaki malamu kasi omonaki ete azuwa ya ye moswi oyekokela eva elekaki malamu samedi le 17 février 2024 soirée l'amour pour tous boya ebele à l'espace Genoadi les 5 ngape eli solo ange de lumière na
à l'aube. Boya et Belé. Boya. J'ai rasé les secs, soirée amour pour tous. Amour pour tous. Boya, le 17 février. 2024. Amour pour tous, soirée, Nabino, posez la qui. Nangwende ya motema na yo sherofandisi nani libana vuleza kolota nazali ata moto apesanga parapluie na La danse Montana, leader. Et plusieurs artistes invités en invité mystère. Piscas Kasso, José Kinda, le tenant du titre, Roger Mamou, Macron, Jules Dicando. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengui. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki yoza te, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, shikote bango. Mbote mingi na balandino sobomesana kolanda ya bino mopandi sango monene ya mboka na kombo ya Edino Image, le king de la presse. Alors lelo, tuyo kusolola mwa moke makambo itali polémique na kati ya communauté na biso et puis makambo itali ya ba porte-parole. Tout le monde porte-parole ça utile na musique na biso parce que ba porte-parole ba comme ko ba n'importe quoi. Mais to li kato tu na sika ya mutu nani artiste na biso oyo artiste humoriste, artiste comédien, mutu nani bo kompo ka bi mutu nani azana ba ko yeka ka mutu bon. En tout cas, to solane mamke poto e banane mamke musique na so pour tout tambula ndengwana. Est-ce que les bosso toi qui n'a pas porte-parole te mais là va porte-parole ba comme la musique na biso eza li ya artiste ba leader ba mo ba linga ka ba porte-parole ba zala na kati ya ba makamula bango pona ete bango mo ba ko lobate yango ba ko utiliser ba porte-parole toti. Alors musique na biso to ba ikala ki na porte-parole te sera ba lombo makiadi ya ki na porte-parole te mais le musique comment na porte-parole est-ce que ba porte-parole bazo bongisa to bazo bebisa yango to tuna yango na motonani vraiment ameka kolimbola biso. Bonjour motonani. Bonjour Edino Bilili. Na sepeli na onu solobi. Oui. Na monozi motan pour loba. Mais opposer question te ne bandeli. Mais tokozongela comme lingo poser question na sepeli na vive une émission na yo attaque Edino Bilili au bateau sur baebi et au salanga plaisir. Alors pourquoi au lobby d'angai qui n'a posé question te ne bandeli? Te ne bandeli parce que au lobby moulaï. Au lobby ba porter parole Oyo balobelaka ba leader. Oui. Mais comment ba lobela ba leader? Mais c'est quoi ba leader ango?
bazo comme na point oyo ba porte-parole bazo lobela bango te yango nazolinga na tuna motuna wana est-ce que na musique ya Congo ba porte-parole baza utile non net ponanga oui utilité na mona e bien monté est-ce que ba porte-parole tant balikaka na ba plateau ko solo la eza ba leader na bango batindaka bango ba solo la to te ba leader na mom to tindaka bango te to ebiti batinda bango balobake lobelanga boy lobelanga boy lobelanga boy lobelanga boy lobelanga boy totanga bakutu ba porte-parole en monté poto ebebele oui to ebebele bon parmi ba leader surtout totanga ba leader yo yebiti yo filma ba tebele oui tout à fait oza yo kutu za leader koleka ba leader surtout totanga ba kombo ya bato yo filma nao bakufa pe o filma bango te mais sikoyo ba oyo ba porte-parole balobaka po batindaka bango baloba mais oyo balobaka eza yango nde oyo bato bazalaka nango besoin te yango nde oyo bato bazalaka nango besoin te non bazalaka nango besoin na nini bazalaka nango besoin na nini kasi bakopesa information mais information nini bapesaka bapesa information nini oyo yo mpenza olanda neti naza besoin natanga bakombo na bango te te kotanga pe te jusolola so na natanga omona oyo aza moto aboye aloba nini oyo aza moto aboye aloba nini mais bango nyonso to bayakaka mpo baflate et pas balider baflate mpe balider donc cela veut dire moto akokobima eza engagement te bazwaka epa balider nalobi ya moto soki alobi ke no ye alalaka na avion moto soki alobi na yo ke no nakoma naza boyi me nalala na avion ça veut dire eloko bani naza boyi me nalala na avion nalala na avion parce que bafutaka ye mpo aloba oyo batindi ye aloba donc leader ye moko mibombani atindi porte-parole mais porte-parole loba o biso na minute oyo toza ba porte-parole te neti yo edi nobilili oui oza porte-parole so oza porte-parole yanga oza porte-parole ya totanga bakomba bato te nalingi nayeba nano mekana kolimbola biso porte-parole elingi oloba nini na ndenge oyebeli omoni porte-parole eza mwana bitinda bon po toni toloba ngo na français te mais vas-y eza lokola neti nga avanda na place de fête na place de fête bapapa na bana na bamama bavandaka mais sikoyo balukaka moto akotinda mais na bana baboyaka bitinda ya papa na mama sikoyo ngai motu nani na ndima batindaka na bango somba po bango tu bapesaka nga mbongo est-ce que boyi eza ngai oyo batindaka obeza boyi bango tu bavandaka mpo batindaka ngai eza oyo batindaka donc yango porte-parole donc eza lokola mwana bitinda expliquez non na bien tant oyo ovandaka na milie ya bato oui bana oyo ya mike oyo batindi aboyi kokende yo okeye okesomba yo mwana bitinda te mais ntango ozobima na bisika oyo osombaka bakomona mvoma nani yo te mboma eza yo parce que yo okendaka mpo yo ndima kokende sikoyo na kokende oyo okendaka yango na sikoyo ezosalaka mwana bitinda yende mvama mwana bitinda yende mvama porte-parole nde mvama mwana bitinda yo wana porte-parole mais na bien soki nani nalobela edino bilili oui edino bilili eza kitoko boyeboye ye moko alobaka te ngambo na ofuta yo te mais siko mvoma nani ande yo porte-parole mvoma en tout cas vraiment Gilles Vamanseka TV la réalisation azo réaliser émission kitoko boye tondo banano porte-parole na kata musique ya Congo azanani azana place to azana place te est-ce que ma patron batinda bango baloba makambo balobaka ya malamu na ya mabe donc yango tulinga to yeba mamuki alors sur de l'équipe côté porte-parole mais bazo bebisa to bazo bungisa bon na bato nyonso toyebi kobonga to kobebisa eza nini tuni bazobebisa to bazobongisa edino oui na bien nzambe aza sata te
Ah, Satan, Azanzambi. Kasi Nzambe mais bien comment bato mosusu basali mangomba babike no bakata Satan bazwi machete baokata baokata Satan kuna bakati ye kuna babengani ye kuna bagangeli kuna basa elingolo bani kasi azalaka ye moko elingolo bani kasi wana ngolo bele so ni personne Tommy Tuna oui yebisa so ngolo bele so ni personne nanelo bake est-ce que Satan azaka moko bezaka belé po bakata ki bisiki belé bakati ya oui kuna babengani kuna bagangeli toloba tala nanalo belo mo oui et cause arrête non ça blague o sala ni non ça blague non ça maseki ouais maseki ni non c'est ça yo oui non c'est ça yo zo seka oui nari pona nini batanga ga komanza ya Satan koleka komanzambe na mangomba taba kina robito benga na molimo Satan babenga ga Satan oui batanga ga koma Satan siko Satan e koma tata mwasi e koma mawaleki e koma tata kulutu e koma nani mais siko ne babenga na ga ye pourquoi et goza tous les jours pour mangombe comme belé au moins que to koti na buzoba bon dans le bagage en français la confusion ou la confusion soza mutono tout na ngai elingolo bani est-ce que bato babenga na Satan ba Nzambe ye wana ga ye moko Satan voilà question no tuno pas jiva matseka to tuno pas ya ziva matseka ye akoki na éviter ce qu'on comprend des questions de tourner. Pour question za makasi hein. Mais pourquoi ba benga na Satan tous les jours? Satan y wana Nzambe. Mais Satan y wana Nzambe. Satan y wana Nzambe. Wana do tuno basal Nzambe. Te mais on retourne basal Nzambe, basal Nzambe ngo banani. Basal Nzambe banani. Kashubi ke bazala te ba sistarate basal Nzambe. Nani. Tout temps va komote me bi bongote. Sote tozo na makama Nzambe na otuna yo pourquoi Bible o batangaka oui baloba bana ba robanga susu ba mama te bana ba banga su batata te oui pourquoi mais limola biso papa comment beta mesa que na bete mesa parce que na lingina loba oui est-ce que yo yebite ke bana ba komi komona mitakala ya batata na bango na mitakala ya mama na bango oyebi yango te yo ni motuna nga motuna naloba mpo na beti mesa mais sikoyo mitakala oyo bamama bazolakisa oyo batata bazolakisa naloba bapaster mosusu te balakisa mitakala mais naloba bamama na batata oyo balakisi mitakala na bango bana na bango bamoni te. Est-ce que bakotosa bango? C'est ça le problème. Oh Bible le baki yoza Yuda. Quel sont na Yuda le banage non? Yesa roya. Aolinga. Akopsoni. Na binamboka na bango soko koti ba banoke non. Wena mundu kite. Ba ozo ba otire yo. Wena mundu ki. Na mboka ba Yuda. Mais yozo bakeno Nzamba bayuda akobatela ngai mais en tout cas bon kuna minduki mais Nzamba est-ce que eza pour kitoko est-ce que tozaka na boyebi to tozanga boyebi te soki boyebaki mbele boli botika makambo tant tozo baka Nzamba kosi na yuda Nzamba bayuda non akobatela yo alors tozanga boyebi to tozanga boyebi boyeba ngozana wayani tengana zotu na yo pesanga yeno temenga no yebiso kino bozangi boyebi po bango minduki ezobatela bango me bino bozolo bake Nzambe na bango akobatela bino me munduki yoza na munduki sutoka na munduki te wa munduki te Nzambe na bango akobatela biso mais bango bazala minduki na biso ekobatela biso donc wana kutu ko lo bango deva bango te hein mais na bien yo okoki na Israël papa
naibisa yo Ouais, edino bilili Vas-y. limbisa ngai parce que otamboli mpe mwa mingi naya poto makolo oyebi moke banzela wana naya poto makolo na mata avion te nzambe ya israel eza mindoki bango boye so ye akotire yo bakokula bonzambe eza nango te mais nabie yo okoya oloba yesu yesu mpana bakokoloba yesu te mpana bango loba omoni mbongo na ye nango eza boye donc oteya bango yesu te komeka koki kotanga nkombo te parce que so otangi nkombo batire yo na mboka oyo yesu abotama soki otangi nkombo na ye batire yo batire yo oui mbala moko ta kufa pourquoi otangi nkombo motu oyo toloba sikoyo bible eza mensonge soki toloba bible eza mensonge eza lokola na ekeneni na corée par exemple omoni corée omoni na corée nord omoni na corée du sud ou oke na chine par exemple yaka na bible oye nga na un pasteur otire yo mamo baotire yo parce que oyebi bango mutu oyo bango bayebi ti bayebi ye te papa bayebi ye te mais makambo nyonso ozoloba yo ozwaki yango wapi omoni natanga okondi mutu nakondi mutu mpo nakandi mutu te parce que nalingi naloba na yo parce que makambo ozoloba oyebi ke homme de dieu bakosepela bango te makambo ozoloba babotelaki nga micro mokolo wana babotelaki wapi babotelaki nga na salle moko nayembaki oyembaki nini ozalaki contre liloba nzambe non nazali contre liloba nzambe te nayembaki kaka nabi bandoki basangani lelo oyo na bangaka kisi babongoli bakombo na bango bakombo bapaster bakombo mpe baévangéliste yango babotolaki nga micro batindi mwana mwasi abotolaka micro alors na ntango wana sikoyo yo olobaki nini nakoloba nini nayembi deja bayoki babotoli micro opesi bango mpe micro bandoki basangani lelo oyo na banganga kisi babongoli bakombo na bango bakomi bapasteur bandoki basangani lelo oyo na banganga kisi ye babongoli bakombo na bango bakomi baévangéliste bino bandoki bino banganga bino bandoki ye na kombo ya yawe bolokoko bofinoko bato baye babotelenga mikro komana osali wala sikoyo na boteleko mikro azalaki na mwana mwasi batindi mwana mwasi azalaki na évangéliste pasteur to soki azalaki diaconesse ezalaki na église to na kati ya salle ya nini matanga salle ya matanga oui ndenge osalaka comédie na yo ozwile mpona yemba ezalaki makambo molimo nga na yembi ndenge bato nyonso bayembaka okokangola mpe bato place wana mais bato tu bagangi babi botika ye alors babotolinga micro mpo nayembi ke banganga bandoki na banganga kisi basangani babongoli bakombo na bango bakombo bapaster bakombo baprophète bakongoli na nsima ya liloba koma nzambe ekoma lokwa lipa bango batafunaka koma nzambe ekoma lokwa biki mpo bango bakosaka bato est ce que motu nani ozokroire na miracle neti nini bamiracle na biso bandeko na bapaster na biso basalaka baprophète na biso basalaka tala omoni yesu toke na suka po nakosukisa mpe réalisateur na biso leloto eza mwa molimo kambe senga to menalobi omoni komba Gilles Mateka TV Mateka bon pas à mutunanga Mateka malgré osekane nzela minu nende eza bien et donc la linga mingi wana tout à fait omoni qu'est-ce que linga zonga na lobini prophète je crois que oui comme prophète musu abiso basala pe ba miracle oyo
que sali lobi par lobi que o ezaki nango yango te soki yesu ndenge aloba abeke nombo na kotambola likolo ya mai bino bato bokroa nanga botambola likolo ya mai sikoyo baprofete nini oyo atambola likolo ya mai oyo toyebi mais basambela mpona bato babika te babika na nini na maladi nini eloko nini simba motema simba tya loboko na motu wana ezalaki maseki basala mpona baignorant biso lelo tolinga tosala makambo ezali ya bien bato balanda bayebake oyo nyonso baexplika biso ezango ya mabe lokuta alors moto nani epake na église nakendenge église dimanche oui église ni catholique bon église ya pasteur mo aza soki portugais oui mais nasisaki kilte na ete na bimaki pourquoi mpo makambo oloba eza lokola neti ndenge naza na école oui balakisanga 1 plus 1 égale 2 sikoye pas oyebisanga ka 1 plus 1 égale à 2 na repetaka omona changement te eloko eza te mpo yokasaki okuta makambo mosusu na bien omoni babi ndenge olesaka nzoto ndenge olesa molimo tikanga pardon naloba ndenge olesa molimo yango ndenge olesa nzoto mais sikoyo nzoto tolesa yango fumbwa tolesa yango pondu tolesa yango soso tolesa yango ngombe tolesa yango nyonso oyo tolinga kolesa nzoto c'est tout à fait alors molimo sikoyo yesu akoya kaka eloko moko yesu akoya olesa eloko te mosusu te na molimo alors d'après moto nani baéglise na biso il faut ezalaka toujours to il faut kangama non ekangama te ekufa omonaki awa église au nini Notre-Dame ndenge zikaki siko baéglise nyonso biso tokendaka wana ezika mpela makasi mais là Notre-Dame bazo reconstruire yango te bareconstruire te biso fo totelemela likambo wana baéglise nyonso ekufa ezika mangombe koma ebele ezika bango so batangaka komba yesu mais siko komba yesu totanga ngo combien de temps tozala kaka yesu non donc siko yo lingi nouveau méthode ya sika ekozani méthode ya sika ezali baide oyo biso toza nango neti ide nini pesa ide nango neti ke nzambe akufa asalaka sulu te biso fo tosala neti ke nzambe akufa asala sulu te elingo bani elingo olobake oyeba date de naissance na yo mokolo botama mpo bayebisa yo mpo bayebisanga tout à fait mais mokolo okufa oyeba te date oyo okufa oyeba te sikoyo bato bayebisa yo sikoyo nini okosala donc sikoyo nini yo okosala ezali comme yoza image tu fais tout ozozwa bato nyonso to oyo omonaka ozobimisa baimage yango ado yango wana nde esengeli na mokili tosala oui yango wana nde ekosala yo ekosala nga te kaka nani abana eloko moko omoni papa wemba nayebi te soki oyebi ye pe ya sonam papa wemba ayemba nzembe mo abi alela king kester emene ayebango ndeni po bato bazolanda bayebi te ayembaka nzembo alela king kester fo nzembo toyeba te ayemba bon nayebi te soki naoyemba ngo bien yembaka ndenge mais yaloba ayemba nzembo abi na leli général ya viva la mutika nakolela ndenge ayemba na voix na ye wana epuis atanga ba mere malue merewa asala mpe susu na ba alpatino nakolela milike na ngai ne papa ebalela wana azala lelo nini ozaka mutu nani nabi yo yoka te omoni papa oyo mandenge alela mere malu ngai afana lela ngai soki mere malu papa oyo makufaka ava ye alinga asala nini
Anga Sani. Mais Anga Kota Libulo Papa Yamba. Yo ebi amour maman Malou azala ngo envers papa. Malé. Au calice sous le lot hein. Tu mais la cancer que tous les jours parce qu'après on a beaucoup kilo. Ah oui. Galo là moi na ouais grand nga pour valeur. Mais papa Mbaleli bat abi général ya Molokai. Et puis général Molokai attend à combat nani King Kester. On a continué la confusion. Donc Olingo Bomangai n'est une émission sur ça na yo. Merci Moutounani. En tout cas, donc comme il a sous Kamasolo pour libérer réalisateur parce que Azo Salanzela ça va mantener bien au Kende. Alors Lilo Bano moko ya ko kabona pour la émission na biso na pourquoi Lilo. Mais là c'est pas mingi. Na bambote na bato ko pesa o walinga yo. Et dis-nous, nous avons besoin de faire mbote na mutute. Mais nous avons un plaisir na accueil. Oui. Et puis la réception ndenge yo pesinga vraiment temps na plateau. Na loba. De tout sur la yo. Et puis au salinga so plaisir au seki. Pour mutu ça c'est karaté. Nous ça c'est karaté. Mais tant au seki, au yebiti na au seki. Mais il faut qu'on m'appelle discipliné. Hein. Donc, est-ce que la vie m'a bien? Honneur au Pessinga. Oui, vas-y. Na bonheur au Pessinga. Na bonheur. Au moins, non, le mot. Les allois d'âge de toujours solo là. Oui. Venanga à mon amabe. Venanga. Ma autant à commoner la souka. Vas-y. Mais dans l'autre temps, on n'est pas nganga. Parce qu'on nganga wana, ayebisinga bina ngai yo ye po bonga. Yela ngai couper to caleçon, toni ni ya moto yo lingo boma. Tant na memela couper na nini na memela sapato. Atale oh. Mais sapato za numéro na hote. Caleçon on peut za numéro na hote. Mais yela nga photo na ena mona ande pona moni adamo na muke mais tant on a memé la photo na atala alors oh mais yi soto legisi aux éloigés parce que aza déjà mukuse et puis aza zoba so aza kata mulai maza zoba to go transfert mayele na ye na buzoba okopana mais sikoyo ye soto legisi elo wete okosombelo goto bano somaka bandanga manzanza foluka mutu aza mulai azoba buzoba na eto comme ça mulai okopana donc nde tozali ngala osepela na ona lobby bon image dino nga na mutu pamba mutelo te tozana temps un jour tondo solo là. Merci nabande konyo soba tukolanda émission oyo ngai na mutu nani tuko solo la mo mki o tuko ko solo la. Merci na Gilles Vamantika na réalisation, merci na Alexandre Kangi, Mathéus Lisomba, Abedachou, et merci na Bandekono sur Obolinga Gadino Image, Geni Wara Masamba, Le Blanc Makamba, Boza Ebele, na Kotanga Bamususu Mbalasima. En tout cas, vous s'abonnez na Panza Sango ya Congo sa chaîne Nabino, et puis vous s'abonnez aussi na Edino Paris Bilingue TV, aux abonnés chaîne Nabino Asika. En tout cas, vous s'abonnez. Tous en Nabino toujours dans ma solo. En tout cas, botika la malam. Ciao, ciao. Les amis, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe Funèbre Global Service, s'occupe de tout.
De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement, au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25, rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois-Vengui au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres. Global Service s'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chicoté bango. Voilà, nous sommes